Mbote, hein? Mbote. Bonjour, ceux qui bonsoir, ce pénion, on a habité ça. Eh, vous êtes bien, hein? J'espère que vous êtes bien. T'as là, n'a bien, hein? Tout se respecter, hein? Ok? Bon, mi kolobo se respecter. Bino batu boyo komelanga na page nanga inbox boyo selanga ba capture buzo ba salité boyo tindela ba capture ah moi ngala na fandi nanga calme non ça makam nanga tranquille non qui peut mutute non ça la vie nanga bino moko bobandi kwa ko komela ko selanga ba capture yo tindela nga makamba buzo ba e ngato na komi na sali publication nanga na komi akoma chroniqueuse na tangi kombo mutu natangi koma mutu na bino so disant à la chroniqueuse parce que songa na lobi ka komi chroniqueuse songa na lobi akoma chroniqueuse do ba rolo ba lisute pour na yemu kondi na bino ba banga ya eta biloko ba espèce de sans papier obo zanga mikanda na poto ngo bo kenda eloko ko sa les ala kate bo vanda na bo kengela ka bana na bino wana bo bota vous êtes là toujours ya ko landela biso ba to na Kinshasa bino ba na poto so disant na lola bolanda biso ba to na Kinshasa pone bino bo na lola bo kipi mo ba lola biso tana Kinshasa bolanda biso pourquoi boniko boni baloba te po ba banga ye po ye nani mutna bino na so alala na bibembe c'est normal yango lingi mama bibembe mingi so kisa zo batinda ke nola na bibembe to zuma bibembe mingi so ya loba makambo DJ Arafat biso to loba te po to banga ye quand elle a fait une chanson pour Arafat elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne parce que Arafat c'est une star et star à la nationalité te yango bisonyo so tout oyo ka musique a DJ Arafat to koloba ngona nko OK mbote boniko fiantant muto la na cave place yemo ko la ko tele mate muto tout à balcon boni buzoba boeko ba banga bino baloba te tant ya finga ba musicien boyo kaka tu bofunga ba mbanga na bino fiant mutana 38 ans na 83 soki 82 bo sa calcul bo bunda na 1983 âge ni na ebité na makasi na calcul mental te buzoba maleki 35 ans mukolo sia et ngana na komina na banda bota no na désespéré te oh na désespéré te bino bomona poto lola ngana na respect pour na bana poto nyoso so na kenda ke États-Unis na zoni faut te ya bino bomi poser la question te mono aki azoni ndeni oh so nga bino na banomi tuna ba question nga bino na mi tuna ba question ah mwana muke wa konda wa yaka munene te o mba na linga ke kandaza la muke bon poso na meko yaka na yaki munene balinga baboyanga risque ti baboyanga mama na kokate seigneur nazo la via makolo baboyanga na kokate na prefe na konda zonga ka muke po père linga munene te na munene pona sepe sabino bandoki elle a chanté elle a fait je sais pas hommage n'habite ce qu'elle a fait là je sais pas si on a bien un hommage on a bien un insulte qu'elle a fait à la mémoire de notre regretté DJ Arafat qu'on pleure nous là bisognon sur tout aux aba mélomane OK elle a fait une chanson je sais pas hommage à DJ Arafat elle est ivoirienne elle n'est pas ivoirienne c'est une congolaise mais c'est permis de faire ça parce que y a loba makambo Arafat biso to loba te poto banga bino ba ma boma sia ba ma boma so ba bloquer nzembo wana biso ba tout bloquer ngo tanga sala ki ngo e ba bloquer ngo te ba ya bloquer ngo ba bloquer ngo parce que les gens pour moi qui boit mayele te boit ba ki zingi ka ndemo désolé ayo to kata pour nos autres appels na fia ba appel ba benga ngama mingi bo comprendre na fia ba boit ba courage bo keba na bino sia ba lobate ya yemba minzembo Arafat azui mupenda tiki libanda azui libumwane kwe kata na ndambu abwa kengo libanda batu baloba te parce que elle est venue se faire ko salir ma personnalité mutakufi batu bana na mawazi photo e bemba na tiango na page bo monite bo pesa conseil te batu baloba sia buzoba kutu te po mutoyo sa buzoba na bloqué yo OK quand tu viens dire de n'importe quoi si je te bloque boniko na komi akoma chroniqueuse so na bimta koma chroniqueuse na lobate pour na banga bino bo banani te ba fio bana proma je t'aime oyo bozanga je t'aime bobota ka bana lokama bata mibali basundola bino nde bozanga na bokoma ba écrit bolanda bibala bata bana mikie
pour ba soit disant ba boko le la bino bana ba jita ba fi ba tula ba loba te pour ba banga bino bazo banga bino yetanga finga ka batu kasi batana ba yoka capacité passo bino boyoka eza passa batu ba finga kala la kana cave na place pour bana ko distraire batu boke ko bonde la mami mikune azongi sa luki les place ata na cuisine là la na place monter tout na balcon na plafond. Ok, je suis fière de ma vie. Si je souffre, si on a souffert, on a passé. Les longs n'ont souffert. Non, na banda botema. Nena boy, na outi États-Unis na zongi. Été abino te bomi théâtre. Soit disant star na bino ke nene do zongat. Fa zongat. Oh nga star. Yo, star mataka na njila kiti na JFK na New York Star ye wana. Amati na njila kiti na JFK atamboli zongi na njila vandi wana ne star. Yo, star abaki ngunda na 3 pays. Ma bome bino. Star abaki ngunda na 3 pays quitter le territoire ba place au souka te zemi pe mo te matrice mitraille ba ezika. Ce qui na loba te zala te pona banga bino na banga ka mobali na famille na nge. Je répète. So na loba te na banga kaka mobali na na famille na nga. Bino na kobanga bino po bosale la kanga nini na voyage ki boye bisanga bo mbomoni nga na voyage na tintani na afia konzo te na afia nini te eloko nini na afia ya eloko na bino bosala wana obenga ni cotisation na afia cotisation te nga boboni nga na afia cotisation pona lenge la bino poso na lenge bino te bosala cotisation maboma sia Bonico, balobate, jalousie. Mais quand vous parlez de la jalousie, là, vous êtes sérieuse. Elle tend vers la ménopause, vous parlez de la jalousie. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Si. Vous voyez que les filles en t'entendent. Ceux qui prennent vos filles na fait libabe na lingili. Ceux na ka fait libabe. Pona zala na mutuka na ka fait libabe na longo na ndako na zondaka munene makasi munene na préféré libabe nanga so na fait libabe kaka pona na longwa Kinshasa na kenda États-Unis na zongi na préféré libabe nanga makasi ke étoile ya mtalala na cave nga baya ta binu na libabe nanga na étoile ne bo préféré ni bo préféré libabe nanga te ona matana njili na kiti na Jeff na zongi na njili ke bo préféré étoile la muto ke na pota ndamba bamba lokali puta kizubandi ya kizoba bakoko na mso banda kolata na préféré libabe nanga makwasi zambe na lobaka te po eza soki pona banga kabino na lobaka te pona banga kabino te na bandeli soki na lobaka te eza pona banga ka mobali nanga na banga kabino te ponga na vivaka na cotisation te ok na loba et pour ça boy ça soni na bina loba bo sanga netinyi bo lobelo mo oneti bo sanga o nga ebite bo ani loko sa te bo virtuel bino mono ye mono mo konze mina bibilo ngeno te so be menele le bo yana bino te sko bino bata bo kina bino matina bino te na bina libabe nanga na étoile mutalala na cave bo préféré nani banda bota na mo libabe na bo tout na na préféré libabe na kasi bino bolibo comme lokanga na comme c'est internet yango église yango bino bokoma mona ngo mabe ponga la comme c'est internet église na comprendre qu'internet c'est église te papa zalaka te mama zalaka te za mboka bana na bana mutako pesa mutu conseil internet azate toza bongo na préféré libabe nanga makasi ke fia étoile bo wana fia étoile mabome okie bana bino bo continue la ngansu buzoba te ya finga ka basta asala ka video ni bato ya finga na loka bana famille te ba ka mitima passer so ba lobi ne loko na bino na komi lo ngulu bo bando lo bana bato ndako mo lo ngulu bo mona te ndeko mo lo ngulu bo mona te boke bana bino dana lobi bo multiplier ba faux compte bo multiplier bo bi ke ngape na loba j'ai une grande gueule. Ok, j'ai vraiment une très grande gueule. Si je parle pas, j'ai peur de personne. Sauf que je respecte mon homme, je respecte ma famille. Vous là, franchement, je m'en fous parce que na vivakana et konzote, na vivakana cotisation, te font na bonne de la bino pour bosser la nga tintani pour na foutre billet d'avion. Non, nada. Ok, ok, Bonico. DJ Arafat, c'est une star. Tout le monde a le droit de pleurer les DJ Arafat. Nous t'as pixel et la DJ Arafat. Oh, y'a les là-bas, tout le monde lobate.
Na loba te na Facebook na po bino bo fungola kan po mi sapi na bino ndeko koma na téléphone na ngande koma clavier na po na banga bino ba fano ami krala oyo ba sans papi ba fia sans jeter ntene beaucoup ba aigri bobota botaka mibali ba sundela bino kana bana beaucoup mo landa ka mibala bataba mi ke balinga na bango pe bino te ba china bino makasi boyebi te oh bo comprendre te ya laisse sa famille na yo botika distraction bo sala bino kasi tana la posa loba mi te pona déconner boyebi déjà que nazala mal bouche na biboye ce qui ngam na tinda bino boza na problème je t'aime te ngabe mnatina bino botula te po bo vendre la ka ba faux Facebook po muto na makambo sala vraiment busy azana mambo sala ya important na vie na abando sa mamba bongo te le bo conseiller bo bando comprendre ba tout jalousie na bina préféré li babe na ngaki étoile na ye soit disant étoile na la na cave li babe na nga oui j'accepte c'est mutu nyo surtout souffrir na vie oh yo kasi na souffrir na vie ata président Fachi ava comme président le président na biso to linga e mingi Fachi Félix Tshisekedi a marché, a tambola, a mon appel pas si peu pour me rebeller, papa qu'il a fait ma gaz lacrymogène, n'a pas ma moto, mais les lots fatiguent de carré déjà. Joseph Koutou, a nyo comme a comme mon konzi. Pour une année comme a mon zambe Koutou, yes, Koutou, mon zambe, ba bête, ba boire les soins, ba baka et koulous. Pour nous l'accepter, que c'est normal. Ok? C'est normal, mais l'on a préféré les babes nanga makasi kane na zalabwe. Bana botama. Kane na force l'autre na vanda ka banda non moi westa monter. Na mona passe pour na futa ndeko na mona passe pour na changer mon tuka donc na vanda ka na pa moi si ba salelanga. Na loka bino fona mona passe que ça la ba beza pamba na nyonga luketu po YouTube ke langa mana zo ndako. Na efuta ngana zo mbongo na futa. Bino bole la te ba bloquer ndim. Bozole la nembongo YouTube po bozo ndako. Empiaka bozole la mpiaka bomoni mpiaka nde bolela mpiaka loka baba ta mpiaka botala da bo calculer déjà nzembo déjà ndenge yekini loka da ba tsenzi komba dija Rafat parce que dija Rafat na minto kombo na yango nde makambu na internet ba ivoirien ba ko cliquer ba cliquer tellement ko tala ma YouTube ko futa biso permettre moi na maya longo na crava zo ta studio Bon se respecter bino soi-disant ba madame ngam na tiki si bino ki madame te ngam na bua ki si bino crena crayon te pour le bo simba micro ngam na simbi si bino micro te so zala ka madame otangi saka na maternelle otangi saka na primaire to na secondaire ngam na bua ki so micro te pour le ko ma chroniqueuse ngam na simbi si bino micro pour le bo ko ma chroniqueuse nga na simbi si o micro to mi simbeli micro yo moko po luka vi do simma micro no na malembe ndo simbi micro ndo komi chroniqueuse respecter biso ba ene singa na ene no na musala ki chroniqueuse respecter nga na ya no do po benga nga ya na musala ki chroniqueuse na ya benga nga ya grâce po kutinga na musala ki chroniqueuse sia yo ngam na bwa ki si o cré ngam na simbi si o micro po monezo simba lisusu to tula yango yo simbi micro bino bo comme sur internet place ba désespéré muto vie simba kate fo ya ko mi bua kan internet po azavi luka vina malembe sia mais franchement quand je parle pas bana rolo ba fianta ma boma na biso bino ngana lenge la rabatu te po bo sela nga tinsani te bo kabo bo bimisa ba preuve bo si bo tindela mbonga wesa na cotisation bo salela nga na vivre la cotisation te na vivre à la cotisation, alors je m'en fous. Ok, olinganga te ba je m'en fous, je m'en balle. Je m'en balle, na biso soi-disant madame ngam na bua ki si o crété. Ngam na bua ki si o bi ki ta otika ko corriger ba na maternelle bande ko tang sa po yo simba micro na malembe. Et puis ndo yo simba micro na yeba ke na ya no poza ene no ne na za be faut respecter ngala musala o ko kuta ngai. Madame, go mi chroniqueuse. Yo. Langwe. Donc si ma micro na malembe na ba faux compte nous nyo soto sala no ya ko komela na inbox. C'est respecter na ebisio. C'est respecter na oloba. C'est respect parce que moi quand je parle, si on a la posa oloba na mukondi na bino no tanga kombone. Alors si on a la statut na tangi comment vous allez venir commenter genre que moi j'ai cité son nom, moi je vais pas citer son nom, d'accord? Je ne vais pas citer son nom, moi. Je parle parce que je suis libre de parler. Toi, on a liberté. Il y a le barabi, surtout le baté pour y nan. Il y a mon konzi.
na biso madame respecter ngoyo musalo ko kutanga na ene no fo benga ya grâce ya temo ya passeport rouge ya la star ya boniko ni bosala ke kotika te akofula banda banda ofula mabanda za na succès mukonzi numéro 1 et PCN succès cave na préféré kana za na numéro 1 te makasi na préféré faire liba benetinga mena la pungi itoko s'il te plaît na bi ke ba okipenga oh na bi ke donc ata ba marchandise nga te kamite mena bi da ke na matana kita na mo ofuta ndak monter en fin du mois na ndé na besoin de ce qu'on besoin de la voiture na reste ka bébé je veux voyager tu veux aller où bébé Allemagne t'es na mon dieu tout fona ki na Italie na ko ta Rome et boya koma buzoba awa te na ebisi bino na ekuna posto sala live soki nini audio ote pona na makam nanga no sala na krati no makam nanga pona expliquer bino ke so na lobaka te za pona banga bino te na banga ka mobali nanga poso ka moni video ako silika pa peki sakanga OK na famille nanga bino te je répète encore binote na kene tazi bo monanga ke no vana banda ka bato mutunya ngo berger kinga na ndakuni ne tazi na tombola musapa ebisanga na vanda na hotel bande baneti na suka séjour nanga na zoni Congo parce que je me respecte yoka soni yo madame yoka soni na ebiso garder bandi no na musala ki chronique zo komi wane musala no bandi sika so lingo sala ngo ya ko luka na malembe na like so ndenge tambula na like so ni babandaka bonjour madame mesdames et messieurs bienvenue sur votre chaîne YouTube nanani aujourd'hui nanani nous sommes arrivés à la fin de cette émission j'étais très content de vous savoir si nombreux il na like so ni basala annonce na des annonces OK no sala ko so na posto sola na ya ko sola na malembe ko yela ba lo yenga fo compter pour ngam na bua ki si o crété ngam na simbi si o microté OK bo se respecter mikolo bo se respecter ngala mu kala mutu te na sala ka vidéo te pour na ko défendre mutu so na sali vidéo na loba makam na so na loba mama ba musicien pour ba musicien baza ba star na biso muninga na to collègue na chroniqueur to chroniqueuse na o sala la auto défense te so na sala avant lelo na tana te temo déjà temo déjà wama boma na mitu na bino bondo luka succès bo zwa succès ba pesi yo ta fina ngamba ba mbongo zwa ba wolo zwa nyoso succès ba pesi yo zwa mais stabilité vie exacte mu pepe oyenga ngaka kai na vagabond na préféré na za boye na tourner te na viva kana mbongo ya YouTube te na viva kana mbongo ya YouTube te loko koti na manda buzoba toko baluka na poto yo madame toko baluka na poto to lié poto ensemble so na posta buzoba te ngo rentrée scolaire raison akene ko luke ko lo zongela créer so lo vandika na micro romona bima mto salo na micro toko pota na toko baluka to lié bazelo na yo madame kieba na yo zoba on est ngana loba na lobi ngwane koki so na poste loba na koloba na ko banga mutu te OK je répète encore na vivre na cotisation te na vivre na ba kongo loba ni tintan be o yelo ko ni nzambe na bosani na vivre na ngote na via fille normale je suis une pauvre fille na luka vie na nga normal le calme na luka vie na nga sima ba clash te na finga ba papa ba maman ba to pona sa ba vue na YouTube foot nga pona foot anda ko to na lesa ba parents na nga to na tangisa ba leki na nga